Tu vas l'axinga babi na auto publier mission ine. Balobelo mabe me bakango na mabete. Ozo comprendre? Nazana na Kinshasa na ke titre bo. Fimbu na fimbu ebaneti. Eba na ba titre tchak. Chaque chaîne eyebani na ba titre tchakati. Oza ba chaîne ba oza ba titre ba mida la Taylor ba tchaka. Batu balongola nga pena na buzoba ana parce que nga na ko manke vie na nga na ba niveau wana te. Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, J'ai donné mon conduit. This is London. This is London City. Mercredi 6 juillet 2022, il est 22h juste, heure de Kinshasa. Toye rapide awa na résidence ya Ken Piana Pitopa les Tomoni la maman a publié teza vraies informations ou faux informations. Voilà pourquoi aujourd'hui na 22h juste toye to landela parce que les appels oh eza ya menace oh Valdi a bengingai Ken Piana bengingai ya moninga j'en suis Luonda na ye awa ti na résidence ya Ken Piana pour na landela parce que na moni vidéo oyo batie na la mama eza vidéo moko copier ndenge ezalaka ba chaîne oyo emesana kolia na mutoki ya baninga bosalaka pe bo créer ba journaliste na bino bo créer ba émission na bino ke bo kendaka na Vitmat bo télécharger ba vidéo ya chaîne songolo po botia na chaîne pakala. Voilà pourquoi to epa Ken Piana to landela parce que bana to moni affaire ya wenge 4x4 ben jiri ezate à part kaka ba critique eza normal Ken Piana to epa no awa limbisa nde to na butoa vite fait toza 22h tout monde réseaux sociaux la maman a publié vidéo na yo ke yo fingi we ranson. Bon omoni batu ya mokili balukela batu ba problème peut-être vient na biso igwaza aza star munene nga banda fimbo na fimbo lelo te na bandi yango kala batu bayebi chaque chaîne ndenge ekomaka ba titre parce que jusque là batu ba benga nga ono Ken boche titre moko boye bizarre donc nazo informer batu fimbo na fimbo émission yo robot to koti yango déjà pendant 4 jours passés yango donc lobby eza 5e jour donc titre wana to akutu na terre olandela ngo te parce que eza ba titre o fimbo na fimbo etiaka te donc faut la maman aluka kolo titre wana vraiment titre wana eza fimbo na fimbo te en plus biso guerre ezala nango guerre ya musique eza guerre ya kofinga ba partie nzota batu te to finga ba partie nzota mutu jamais na ba titre na biso ba émission parce que pyjama et comme le roi netio ingérier menzo rende pyjama za nonka ya yo mo mais jansi na oyebisa yo soki neti nga na leki na émission na bi pyjama oyo yanga soki boke pa kofi bokute na ngote parce que na ngonga moko na fingi mutu te jaquette na yo ekoma yanga te okodondela ngo bi jaquette yo ata boke pa Ken ndenge nini Ken jamais bomone na jaquette abo jaquette na yo ekome pa na ngandeni soki yo kabelinga te même ata na maison moko batongi ba jaquette yo mibale oyo sosombi eotikalaka ya yo Ken Piana tokende rapide parce que moi lingi vraiment te tokende moulay lura et eza l'émission te eza interview vite fait parce que tona poso to kotsango lelo batu banzoi ba otala biso bana wenge maison mère ba maman
ba papa ya te ozambrota kitsa mutema parce que Ken Piana toyepa na ye awa Ken Piana oui rançon azolanda Sylvie Mampata azolanda maman que je salue maman pasteur ba fanatique tout ya maison mère Wera JBB CBG bango tout bolanda yo par rapport ya publication o la mama a publié poto chlore na yo okoloba na Wera nini na ba fanatique na et puis surtout na la mama. Bon, eza ba choix la mama sali nga na yebi publication bongo te. Impolitesse yana ofinga ba parents nga sala ngo te ya ofinga surtout banzoto ya bato nga sala ngo te. Soki baloba émission Yorobo bazu ba propos Yorobo alobaki balingi ba créer lango problème. Tout le monde a yebi kombo ya fimbu na fimbu ndenge ezalaka. Tout le monde ba yebi ke eza na photo moko Ken Piana posta na fali pour bakanga photo na fali. Tout le monde a la pirate moko azui photo wana koto akomi komba fimbu na fimbu pour créer des problèmes. Donc nga nazananga wana te o na juger batu na ko juger batu te o ya moni asala eloko baloba balobelo mabe me bakango na mabe te. Ozo comprendre? Donc émission ngo batu balaxi nga babi na auto publier émission 1 heure. Émission il y a 4 jours passés. Bon, na 4 jours, nyonso wana vraiment batu benga ete boya benga lelo donc yana ngwelo mombo ba tunde bazoluka ba problème. Ba comité vraiment Wera escroc moyibi wana kutu talinga te po nga tikala osala jamais na vie copie mombo escroc kenga na tikala pe ko PC qualification ya bongo te na tikala po PC te émission to salaki Yoroba zo relante ba histoire ya bambongo ya bakopa mbongo asala na ba artiste musicien aloba Wera ye moko tatanga epe Koffi Olomide atanga epe artiste baza ebele donc ngana aloba batu balongola nga pena na buzoba na parce que ngana ko manquer vie na ngana ba niveau na te en plus na lobela mama CDJ Mampata aza mama na ngai oyo abengisa nga jamais na kozwa courage ya okoma tina ba niveau wana ya kosala ba bêtise ya ba niveau na biso to za déplorer ka ndenge kopa wenge yaki peut-être ba intéressant ki biso te mais l'accident que tu as un problème personnel na batu non ce qui ken aye à répondre trésor lumière wana nde l'axi que ken aye ko manquer de la forêt maintenant trésor lumière ayaki a provoquer nga pe na ye na salika droit de réponse mais ça te ke nga na ye na lai na lamuki na ye na finga vidéo wana vraiment na yebi yango te donc bato ba longola nga pena na ba bêtise yana ya ba titre surtout en plus chaque chaîne eyebani na ba titre chakati oza ba chaîne oza ba titre ba mida la Taylor ba chaka eza ba titre ya ba mida Taylor ya ba titre na biso te mida Taylor nene ouais mida Taylor fi moi za na France ye ya yebi ka za na France a wocha titre ndenga lingi ngala yo cha titre boy na za na Kinshasa na yo cha titre boy fimbo na fimbo ebaneti eba ba titre chaka na ocha titre bon pona kena ngwapi. Merci Ken Piana, merci à tout le monde. Binom Bolandi biso zaika exclusivité to luka to landela si réellement fimbo na fimbo na banga ki na bole batu balo banga asali vidéo mo boye na sali benjira bongo na oh nga sali vidéo bongo en plus ipendenge na boye na conscient nga tikali ofinga mutu te nga yeka ko sala ba droit de réponse nanga mais na fingi mutu te dans l'obéga na trésor lumière respect à la réciproque na sens wana en plus to sola kina ba membre ba président Donaldin ba polémique aussi to tiki yango ba polémique eza na tina mo wote parce que Zakari président de la forêt baza ba camarade donc nga ndesi na lobaki yango ata ba lumière ba sali ba émission na bango ata ba sankara ba sali ba émission na bango na kokota lisusu na ba sujet oyo te eza ba distraction nga na ba émission na nge bela osala na okangama na distraction moko ya musala ni les ba distraction mais bango pe il faut ba yeba bato ba sala na kati ya wenge il faut ba yeba ko protéger ba vie na bango batika ko créer ba guerre ya ko finga batu et ça la bien te en plus bato ba mona raka soki mutayo répondre muta wenge nde komi problème mais bango pe bato ya wenge o ba mibenga ba porte parole ba attaché de presse ba mi pe sa respect parce que pour provoquer bateau ce n'est pas bien ami pe ça respect biso to sala critique pas bateau nyo surtout nga sala Koffi ba critique belé na mona jamais memela ngata problème moko boy
nasala vraiment vrai nanga mopao ba critique ebele mbala o mbala donc natikala omona jamais bafani moko boye bayeli yo kofinga non. Lelo Ken Piana soki lelo problème ekomelio toza na Kinshasa malgré muto a publié ngo za na poto soki problème lelo ekomelio parce que ça muto tambolaka okendaka pa ba artiste okendaka ba événement bisika okendaka ba supermarché etc. soki lelo siko problème ekomelio bon nazokwa na problème te tandis que nayebi na problème na mutu te ke po tomoni ba commentaire ba misu ba rochelo poison ba misu ba biba robeta yo ba misu ba robundisa donc papa moni okoka na pe ochela mutu poison okoka na pe lobi osala mutu mabe mais lobi na biso nyonso izala na maboko ya Nzambe yo koka na nga na plan A mais Nzambe abeti yo na plan B donc na problème na yo te balobi malédiction nil et malédiction sans cause ezalaka nil sans effet yo ozokanela nga soki na problème wana nga na raison peut-être naki ko répondre na provocation ba provoquer nga Nzambe ye moko ya bindenga wa mema biso yo kansi nde to tokenda église pamba tokenda église pona Nzambe a protéger biso na makambo pe yaka ozokompa neti ya boyeka diku mutu moko ake a pirater nini a commis titre moko boye pour se melenga peut-être problème na bandeko na nga wenye musika maison mère. Est-ce que muta bongo vraiment na muto atie la mama wana est-ce que la mama vraiment Nzamba ozala vraiment content ya kotala ba bêtise oh la mama zotia wana eza ko semer des autres ba la mama baza batu oyo ba affichaka ba face na bango te toyebi bango te baza na pona ko créer ba problème na batu na monika la mama ngo lelo atie ki sinjora suspension indéterminée ba pousser ka héritier longola njora de la mama toyebi face na été baza batu oyo balingaka ko publier ba biloko moko donc na ebité to mona ba série mo boye ba publier ba ya Willy Musheni na ndenga mabe ya Willy Musheni kuta kangisaka page wana ba publier pe ba Jimmy Bela na ndenga mabe donc za page mo boye za makasi na ba montage mal répété makasi na ba montage ya Willy Musheni kutu série moko kangisaka page yango parce que ba publier ka makambo boye ba kosela makambo. Donc ngana muta liboso te dans lenga la mama eza page oyo esalela bato ba montage yango moni kolo nango ayeba na raté ils sont dans l'anonymat baza na kati anonyme donc baza na pona ko semer ba trouble ko semer ba guerre moko boye ba place ba guerre ezate est-ce que ngana koza na guerre na vie na de la forêt na mbongo nini ngana nango na popularité nini ngana nango na oza na guerre na kendo luka guerre na vie na commettre na titre. Mon frère, ataku tu baluka ba problème. Oko ma vieti na titre bongo. Ngana zwa courage na koma titre ya bongo pona de la forêt. Ngana zupe courage ya bongo na poster pe titre ya bongo pona de la forêt pe na fandi kimia. Toza la batuko pona nini okosa mokili mobimba bozoko sa mokili pe ozoko selanga ngana na kufite ozoko selanga makambo ngana otala. Na otala oko selanga makambo. Ce n'est pas normal. Et anormal te. Merci Ken. Merci. C'est normal te donc ngana yaka ko répondre na bato yo ba attaquer ngana ye ko répondre mais botika pe makambo ya ko semer trouble ozo comprendre botika mambo semer trouble pour la mama keba biso to sambelaka oya luka le problème na Nzambe pamba keba. OK, le message est passé, je crois le frère Ken Piana a lobby déjà parce que à bon maman et pas Emmanuel Dodi Mosali Ankolo il faut nde tolo balangage ya suka totika biloko oyo na senga bandeko nanga ba trésor lumière ba Sankara ba Mosaka ba ser na biso moko otio le Codil Manzaka pe ser na to solaka na bien na pese bambote place aza totika makambo oyo ya provoka batu na bandeko nanga ba Pi Roger ba Papi le Prince totika ba biloko parce que yo ya ofingi mutu. Après retour, ils ont la même sur le leader na biso ya musique. Donc ce n'est pas bien. Vieza klaza vie nanga, nenge vie na de la forêt vie na bino, talande na zala na relation na Roger Ngando. To so la kana est très bien parce que Roger Ngando se respectaka. Est-ce que yo so monanga na ena sa l'émission qui na touché mso papa chéri na touché te parce que mutu o aza confirmé na BCBG ava lukila papa chéri makambute. Donc ngana osenga ba fanatique ya wera balongwa na distraction oyo soit disant ba porte parole bazokotisa vie ngana vie na nga de la forêt to sola na aéroport abi ba kopo ba porte parole basalaka toyebi yango
baka kosa biso neti baguerre moko eza po baliaka nsima baguerre wana mais en coulisse bakenda bamela ensemble eza kopi moko bacréa baye basali neti guerre koswana okuta na babara bakenda bamela ensemble soki pi Roger na ndeko na nga Papi le Prince soki ere tosololaka na bango en coulisse soki batongaka vie te basote bible kasi soki pena batongaka vie te parce que makambo bakaloba na batv eza makambo mingi ya lokuta baporte parole oka nyonso Pi Roger otonga ngiame pana me nalobi boye baporte parole nyonso tu batongaka balider na bango baporte parole nyonso longola Roger ngana otonga na ndenga mabe to na ndenga malamu na ndenga mabe barevandika badroit ebele na ndenga mabe nazoye biso na ndenga fo balela alelaka misusu kutu balelaka mama akufaki ata 100 fois nazwi te balelaka me na batv bayaka bato malamu bango nde balingi balider bango nde bapelisi moto mais en coulisse balider wana bazosambwa na babar bareputation balider ezosambwa na babar ozo comprendre donc nga na suki na nga na message faye napesa yango wana merci beaucoup merci Ken Piana je crois Junior Mobulakani je crois message président na Lille aza pe parmi ba président oyo ya ba fan club ya Benzomer to sololaki to loba makambo oyo et répéter lisusu te alobaki akobenda bato na bango matoi nga pe asolise nga asolaki na ba vieux bato nyonso tu siko na comprendre te la mama azolamusa lisusu makambo aussi to sola na président na Lille makambo Cécile donc c'est ça. Ok, je crois Junior Mobulakani nayebi ki yoza mona wenge Mesomer oki message banzoi bino nyonso apaisez-vous tranquillement parce qu'on a longo esika na laki na yeti awa na résidence ya Ken Piana pour na lukana landela s'il vous plaît le page anonyme respectons le gars qui ont vécu botika ko publiaka ba message to ba émission to ba vidéo oyo ezali ko diminuer ba artiste na biso ezali ko réduire musique congolaise. Nous n'avons pas besoin de ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. So vous allez vraiment pas à solo mimonisa batbaye ba musala oyo salaka. Ça te permettra aussi de gagner ton gagne-pain mais nanenge ya bien. Voilà aujourd'hui batunyo se komika Ken Piana to ko empoisonner ou Ken Piana to ko benga o to moni ba message to moni ba commentaire. S'il vous plaît, Ngama Makanda Weronson Igwe de la Forêt, figure emblématique de la musique congolaise oyoki Petit na Ken Piana nenga lobby c'était Jean-Sil Wonda attitude égale à respect. Merci. Personne m'a conduit, au monde Ken Piana. Ailleurs, tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? Gideline m'ont conduit. This is London. This is London City.